Ouais, voilà, nous êtes toujours en marche. Là, on est sur la presse. Nous êtes toujours en marche de soutien. On a un biso, la biso. Voilà, tout ça. Photographe. Voilà, bandeko balandi. Voilà, bandeko balandi, comme la place sur la place triomphale. Ah, on a déjà donné depuis rond-point. Le ministre de Fomi, ensemble. Maître Kitenge, non, 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 c'est. Un mot par rapport à Marceau. Mars doit soutenir et pas puisqu'ils ont le soutien de notre parti. Et pour que pas débouter jusqu'à l'extrême. Voilà ce qui va se faire. Et Baye Bakuna Nazamba passe Baza Bala Banero. Bala Banero. Ok, merci. Voilà, nous sommes toujours en marche, toujours marché, au marche de soutien pour la FRDC Nabiso. Nous avons là. Là, nous sommes toujours en marche. Abonnez à la Top Africa, vous avez toujours capté, vous avez toujours. On a pour nous. Mais Soga qui investira Museveni comme démocrate. Ça change qu'il est dictateur. Ça change qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Alors, ils ont intérêt à coopérer la mission parce que l'ADF sont des civils. Quand ils le font chez nous, le peuple est debout. Pour une fois, le peuple est debout. Et le FARDC Tolingi procède. Bokangi ADF. Si ma kokanga ibotuni mituna ba opera kandenge ni. Soka sisi ko répondre, boyebi okosala naye. Kaso pour la rebelle zate. Ba mituna bango na sana. C'est ce qu'on attend.
C'est ce qu'on attend. Mais awa mobali ya mama mukolo yo président ya France azwi mutu ya Idriss Déby na sani po sala ngoni. Mobali ya mama mukolo ya France. C'est lui qui a orchestré la mort d'Idriss Déby. C'est lui qui l'a fait assassiner Niaza Mei. Il n'a jamais été au front. Il est tué dans sa propre maison et le coup d'État organisé par la France. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Donc, Tolobina va français surtout, TV5 et d'autres chaînes. Ils ne doivent pas démobiliser nos troupes. Ils ne doivent pas démobiliser. On s'en fout. Est-ce que nous avons les idées à Kolobana Macron, la jeune fille Napoto, Tolobakalae? Nous, on l'a dit, on a donné un point de vue. C'est nous, nous dirigeons comme nous voulons. Tout le temps, on fuit les noms, on a dit. Nous leur disons aussi. Omoni Martin Fayou. Il n'a jamais fait. Son compagnon on a soutenir par DC. Pour pousser bango na victoire. Par DC mapinga ya elonga. Balonga etumba. Pamba te trop c'est trop. Zela wana ya Ituri, Bunia, Butembo et dérangeaki biso mingi. Chaque jour, ba tuerie. Yango wana lelo. Par DC mapinga ya elonga. Bali wana bazo attaquer. Tokotseke na bango même pas une seconde va respirer. Tokokotinya na bataki tokokota Kigali. Kigali wala tokokota kuna tokokanga bango. Voilà. Et puis bato bana sima. Yangwana lelo bomoni biso lelo na nzela pona kolakisa soutien na biso na FARDC oyo ali mapinga ya elonga tokolonga etumba ya este kosila bato bakufa kuna babandeko na biso tokotika kote boye panda boye tokokontinue baba. Voilà, on est là. Donc tu te prends en point force. Ok, je suis dans la tour. Ce que va faire, c'est va venir à la Yeah.
marcher, toujours en Nzela, toujours marcher, Nous sommes toujours là. Bitumba bakosala yali bitumba oyo bandeko na biso este baza bavictime sikoyo lelo oyo koleka na tv koloba te makambo oyo esalami na este oyo mokonzi ya mboka ya tie etat de siège elingi koloba ke basunga bandeko na biso bazali na este mpo bazala bien protégé. C'est la raison pour laquelle baautorité civile oyo bazalaki na este bazalaki remplace na basoda bagero yango sasa hivi marche oyo tokosala mpo topesa biso baso maboko na biso todémoralize bango te. Et d'ailleurs pour le moment bazali déjà bien toboyi corruption intoxication toboyi totika bango basala mosala na bango na ndenge esengeli tina nini bomoni tosali marche mpona kokotanili bango kuna esika bazali bango moko bazwi envoûtement babunda continue nous en avons de trop. FARDC, vous avez notre soutien jusqu'à ce que Bitumana et Kosila. Solomoni Moudou, à Téléméli état de siège, cela veut dire que le peuple est simité. Pour ma cop, nous sommes dans le minéré. La milito est exaltée. La milito est exaltée. Yamani, FARDC n'est pas un soutien à Komomani. Ouais, toujours en pleine marche. Tozana kaka tomase na ndeko nanga moko mabesie muteba toza toujours en marche toza wana mpona kotravaille mpona bino kozala toujours en direct na biso Top Africa TV kolanda biso. Même, pas d'essayer, ne changez pas. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Pas d'essayer, je serai combattant jusqu'à la mort. Pas d'essayer. C'est l'homme, casse maman. Maman Cécile. Maman Cécile. Voilà. Allez, par un soda. Ça c'est Bino Top Africa, tous allés en direct. La marche à soutien, il y a les FARDC, donc, qui signifie Force Armée de la République démocratique du Congo. On a liwana et belé à bateau, pour accompagner FARDC, Balingi, avancement, Balingi, Kimeza, Namboka, Nabiso, Balingi, Kimeza, Est, précisément dans le Nord, Kivu, on a eu on a deux hommes en 40 ans.
Tomoni awa tu as fait un micro de moi liloba. Merci beaucoup de commander chez Top Africa. Tous allez voir la carte. Ya soutenir ba soldat na biso bana mboka ba FARDC na biso kuna ya front bana bango bazali obunda kuna biso awa fait ba commenter est-ce que tozali déterminé à soutenir bango alors détermination na biso ndeko sala ete motiver bango ici de plus parce que mbala oyo bazana droit d'échec ba mata bazali obunda bango moko te ba kongomani nyonso bazali bongo na ngambo na bango bazali na sima na bango. Avant toute chose, je suis congolais. Après, on a Ali. Toujours marcher, continuer de commis déjà. On peut au lieu de se diriger vers Assanef. Donc mobilisation Moubangue bato bazali belé pour nous soutenir. Ba FARDC ba forces armées oh ba boto déjà ba village belé. Bimo bozomo na bobi tous derrière les FARDC et loko ya makazi. Merci beaucoup Tolanda. Akanyi micro. Yango toye
tosukuma FARDC akenda liboso kimia ezonga na ese bandeko na biso ya ese balaka pongi lokola biso awa mpe tolalaka bauti kotalisa à travers leur porte-parole et likambo etali basoldat na biso bazalaki koasocie na baAFP na baADF bauti kokotia bato maboko bajadiste nasepeli mingi mama eyali elonga monene nasepeli mingi tozali koloba yango mbala nyonso etuba ese soki de la presse eyali po soki akoti na kati ya mbuma nguna na kati epa na biso yango wana lelo babimisi nguna wana eyali esengo mingi mama elonga eyali na Congo elonga eyali na FARDC. Alors, ton pays, kolonga etumba ya este kini ekota na este bandeko na biso ya este banyokwami mingi bakufi ebele esengelaki te mbala tosisani etumba wana yango omoni lelo tokiki na nzela tambola koyebisa na FARDC bakenda liboso bayela biso elongo mwana mboka epai mwana mboka Martin Fayulu alobi wana eza amateurisme parce que bayebi motu baza kobundisa te elobi contradictoirement tomoni susu lamuka yebi na koorganize culte mpona kosoutenir oyo eza bongo bavictime ya f biso toza na ngonga te ya kolandaka makambo ekobama na FADN eloko biso tokoyoka motema pasi ya libomo ya bakongomani so bato bakolobaka bakolaka biloba bakolanda bango te ntango elongo ekoya ekomi koya bawana soni oki ngai mama kolanda bato wana te biso tokopesa FARDC maboko mpona elonga Monsieur Sam Saladi. De la presse. Tu le mot de la presse. Voilà, nous sommes toujours en direct. Nous sommes la Kaka. Nous sommes toujours en mouvement. Nous allons continuer. Nous allons Bakaka. Tembe na tembe, kunana lo.
Congolais, aimer la FARDC. Aimer, alléluia. Comment il s'appelle déjà? C'est dans un andam, pardon. Dans un andam, on a expliqué la situation. Voilà, on va chanter là, c'est la nuit, on va faire la marche. marche à FARDC boali komona boye kopesa maboko na mapinga ya ekolo ya motu ya penze yango wana tokopesa maboko ekolo kino na suka ata biso bapandisango balobeli ya bayimboka basénateur peuple congolais biso toali mobilize nsima ya mapinga ya ekolo monguna aleka te général luboya nouveau gouverneur ya Ituri Nord Kivu bakosala mosala boyo elongo bani balobi ete mpenza elongo na mokonzi ya mboka etumba bakolongo etumba oyo bakobunda kuna ngambo ya este pamba te sekeli kimia eyingela uto batango mpenza ebele bandeko basalisi kimia président Jimmy Carter yo mpenza ozali moko ya etumba olobi boniboni déjà nanga moko na leli fone na mono na reportage yo moko yebi te marche oyo tokosala tokosoutenir FARDC tolingi koloba boye mutu oyo soki mutu atelemeli état de siège na este ya mboka ali ndoki monene na maseke donc bazali na bakope na bango kuna ntango batia état de siège bakope esa nini ekufi elingi koloba boye bisika nyonso oyo basivi babanda kokamba bapesi yango na maboko ya mampinga sikoyo na minute oyo na este ya mboka mampinga nde ekokonza sikoyo nde tozaboye olie topesa bango maboko ekomi o on a violé la constitution o on a basali boye dg nakoyebisa boye uta mbula boni tokokonte kaka bamilio na bamilio de mona este mokonzi ya mboka otaka kofete anniversaire ya mwasi na yao bato balobi na nini bato bakokufa na este ye akofete awa mama fololo sikoyo akanisi bakongomani oyo bazali na este atie état de siège oyo aviole sikoyo mpona bango etikala kaka bongo po bayibaka minere na este bandongolo misu bandoki ekosimba te quitter les groupes armés quitter la sorcellerie pire simple en plein jour ekosimba te mampinga ekolonga olingi kolakisa bango boye toyinde bango tosoutenir bango fati be totia bamoyen po babunda malamu tozali wana basango ya congo chancela news congo bonne donc Africa donc voilà belle bonne fille bonne mboka on est là c'est les journalistes et les intérêt pour informer la positivité d'abord il y a FARDC donc FARDC peut informer la malamu FARDC makamoto yo RFA lobby bibi ekoleka te ebike ezala po boyiba biso ba minerai ekoleka te kimia okoza mboka longo ndenge pino suspendre ba minerai bato bayibaka kuna bayibi biso bayibi trop parce que babona bazozonga ba riche alors que peuple congolais ali ko toujours na souffrance soki soni à l'aise soki wana kemba le Congo n'est pas quitter la sorcellerie. Vous faites des trucs qui énervent. Quittez les groupes armés. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo nous appartient. Oui, allez. DG. Président Fathié, président Fathié,
fatie, tokozala ekenge na mboka ya baloyo babanoyo bakota te, tokozala ekenge na mboka. Preza fatie, preza fatie, tokozala ekenge na mboka ya baloyo babanoyo bakota te, tokozala ekenge na mboka. Preza fatie, preza fatie, tokozala ekenge na mboka ya baloyo babanoyo bakota te, tokozala ekenge na mboka. Là, tokomi na saut de mouton ya 109. Tokoti siko France 24. Tozokota kaka. Toza toujours là pona kolakisa bino à suivre sur Top Africa. Olanda biso toujours.
Là, nous sommes sur Prince 24 à Tozawana. Tu as commis déjà ton lit, tu as comme un Kokolo. Tu as déjà la Prince 24. Voilà, on a la vision Libana ya mboka bozali ebele. Voilà, on a 24 novembre. Aujourd'hui, c'est les cas également pour la RDC. La RDC est en guerre. C'est pas seulement la partie est de la République démocratique du Congo. C'est l'ensemble du territoire qui a volé de la Chine. Un Français, et c'est toute la France qui pleure. Mais biso à la Congo, on a vu partout. C'est une façon. Et aujourd'hui, on a un discours que beaucoup de choses en guerre, choses en solidarité, l'avenir à côté. Joyeux anniversaire. Merci, 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 merci. Oh, tout le monde a quitté, tout le monde a quitté. Merci vraiment.
participer dans le but, c'est pas déjà un numéro patriotique et nous soutenons, nous estimons que c'est une bonne chose. Là, par initiative, on peut Chintu, moi Chintu, Chintu côté à bagne. Et qui est côté à vous? Bandeko tokomi na entrée ya Camp Kokolo. On a déjà tokomi na entrée ya Camp Kokolo. Biso tokomi na entrée. Entrée ya Camp Kokolo. Joël, Michael Joël. Pensons que l'état de siège tel que prôné par le président de la République, notre armée ne doit pas se sentir seule au front. Nous n'avons et nous en avons assez de voir nos femmes violées, nos enfants égorgés, nos richesses pillées. C'est ainsi qu'à petit poignet, nous nous sommes dit notre moyen de dire qu'on est ensemble avec les FARDC. Pas de procès avec le rebelle. Si cela est nécessaire, si les FARDC peut arriver jusqu'au lit de Kagame, il a notre soutien. Voilà pourquoi nous sommes en train de marcher, disant que FARDC a notre soutien. FARDC debout et boutez-nous les rebelles jusqu'à l'extrémité de la terre. Pas un seul au Sud, à Lituri, à Bukavu, même à Tanganyika. Merci. Puisque le patron de toutes ces rebelles, c'est Kabila, il est déjà par terre. L'espoir des actes de espoir. Et toi, de cette déjà.
mpona nini atiaki yango ozali mokwatisa wana aza politicien oyebi biso baso ke bitumba ya este eumeli trop bandeko na biso oyo bazali na este bazali bandeko na biso toza na kini awa toyebi basi ya bitumba te yango mokonzi ya mboka okanisaki kotia état de siège po baebele bakomituna état de siège eza nini eza système oyo mokonzi ya mboka atia en place veut dire bisika oyo basivi babandaki kokonza ezali lisusu bango te kobanda na gouverneur ya province ti kokita apesi bango charge wana komsa bayeba na kosilisa bitumba na este na minute oyo kaka nde na ota oloba soki omoni mutu awa na capitale to bisika nyonso akotelemela état de siège seke azali ndoki soki azali ndoki te elingi koloba boye azali na baintérêt na ye na este ya mboka mpo na minute oyo exploitation ya miniere na este bakosala yango te bakosala yango te mokonzi ya mboka apekisi ti kende kosila na ye na elikia oyebi ndenge nabundaka nazwaka nsima te na ye na elikia ke un jour on alobaka na anglais one day bitumba ekosila na este tala po bitumba esila na este eza je moke bainfiltre bakoti ebele na este bakoti ebele na este ndenge tozwi sikoyo baresponsabilité na biso oyo mokonzi ya mboka atieli biso état de siège kuna topesi bampinga na biso makasi longonya bakende liboso mpo bitumba wana esila mpe kosila po tika bato afadel awa bakotelemela balobi violation donc mpo na bango esengelaki batu bakontinue na kokufa mpo bango bazanga na discours dg mutu nini akosepelaka na mboka oyo bato bakufaka na este ekosala biso pasi biso banso ntango batiaki yango état de siège yango tosepelaki makasi na yango moni lelo biso samedi ya lelo toye mpo totambola mpo bango baza na front bayeba ke bazali bango moko te donc tozali na bango mpo balobaka na français loin de nos yeux mais près du cœur nous marchons pour leur apporter et ils ont notre soutien abondamment. Je demande au président de mettre les moyens qu'il faut pour épais ça oyebi ndenge balai na front wana soki bayoki ke bisika bauti mabota na bango ekomona pasi bakobunda malamu te na yango nakosenga na mokonzi ya mboka na baautorité nyonso bapesa bango baposibilité awa bisika batiki bamabota na bango mpo bakende liboso na yango wana nasukisi na koloba boye nayoki ke badepute batieli bango misolo en jeu oyebi ke motu nyonso aza na volonté ke bitumba esila na est ntango bakotia misolo wana kasi bango baza na makambo akosala na mbongo wana te bayali na yango tosimbana bajournaliste bapoliticien basportif bana mikolo tosimbana maboko loboko kati na loboko po topesa bango makasi bisika bazali avec notre force jusqu'à la fin de la guerre à l'est. Je vous donne mon soutien, les Congolais vous donnent aussi leur soutien. Vous êtes braves et je vous encourage. Merci au chef de l'État. AEBC na ba groupes armés au nyonso bazali bongo ba congolais mameka ko se joindre na armée congolaise pour si to meka bongo pour trouver la solution pe basala batika donc ba cesser pour te ba se joindre na yali malamo mbela wana ote ba oyo bazwa minduki batika wana yalaki bokonza kabila na bokonzi ya lelo ya union sacrée ya mboka ya mibeko ya état de droit eloko wana ekoki kosama esu te yali mbela malamu batika mandoki tosala mosala elongo ya kobongisa Congo ya kotonga Congo na ngambo ya badepute pe basénateur na ngambo na bango pe bakenya kopesa contribution na bango ya 500 par personne, c'est-à-dire 250 000 na Assemblée nationale, 250 000 $ na Sénat. Votre réaction? Napesi bango longonya napete bango maboko basali eloko malamu kolakisa te bali na bolingo ya mboka longonya na bino batindami
basénateur longonya na bino bino batindami badepute nationaux nasepeli mingi lelo wana tosali bakongomani bamona bino bakongomani bayeba. Vous êtes mokopé ya député provincial. À quand la contribution de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa? Ngai moto nali mokonzi ya assemblée te, ngai moto nasalaka assemblée ngai moko te. Assemblée provinciale ya Kisasa eza na bato tukumine na mwambe 48 députés provinciaux. So bazwi mokano na opesa po ya ngai. On ne peut pas commencer par une motion. Obi? On ne peut pas commencer par une motion. On aura des maïs. Mokolo tokosangana po mayanga mikolo ezali te mokolo koya so na mati na lobi yango baninga bandimi malamu so pe moto mosusu pa ye na likanisi yango malamu biso pa soto na posa kosuna mboka komboka etema komboka etema. Tous derrière nos FRDC, Maman Bibi Kapina, na Prometa Kibino, chers amis téléspectateurs de AM TV. Interview aussi. Armand. En soutien des FARDC. Nous sommes venus témoigner notre solidarité, notre soutien à une cause qui touche tout le Congo. La guerre a trop duré à l'Est. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Il est temps de mettre fin à cette guerre-là. Nous sommes fiers, pour une fois. Les nouvelles qui nous parviennent du front sont rassurantes. Nous demandons aux FARDC de nous amener, de nous ramener la victoire ici. C'est ce qui explique notre présence dans la rue au jour d'aujourd'hui pour dire aux FARDC, allez-y, allez-y, rétablissez la paix à l'Est, que nos compatriotes de l'Est vivent dans la paix et la quiétude comme partout sur le territoire national. Honorable Bitumba Bandaka, tu as la motivation pour aider. Ça va, ça va. Non, ça va, j'ai déjà répondu, je suis fatigué. Ok, merci. Hein? J'ai répondu tout à l'heure. Elle, je l'ai fait avec elle, ça va pour le français. Hey, Moutawapi. Nous sommes arrivés dans Kankokolo. Comme on a Kankokolo. C'est là.